partout dans la ville à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Toye les sous dans le cadre il y a espace nabiso auto école Sadisana bipai wapi topé sa promotion ya auto école bipai wapi to sala la publicité ya auto école Sadisana bipai wapi bandeko bazoya koyekula ba misala ebele ndenge bozomona na bilili déjà ya papa Prince Mavuba bozomona déjà ba bilili bandeko bazoya koyekula coupe couture bazoya koyekula conduite automobile bazoya koyekula informatique bazoya koyekula même mécanique pourquoi pas bandeko musupe ba koyekula esthétique donc ndenge bozolana na ba image alors tout ce que ça la collation awa siko tolingi to beta moi lisolo na promoteur ya auto école oyo abi kampe ko yebisa biso collation ngwe ka ndenge nini pe après collation ba projet ezani ni pona auto école Sadisana. Merci na bande ko nyonso bozolanda biso partout, merci pe na bino bolanda biso sur internet na ba chaîne na biso nyonso GN Fondement Télévision bo s'abonner Prince Mavuba Pro TV bo s'abonner donc ba chaîne na biso nyonso za ba partenaire bo s'abonner na ba chaîne na biso wana pour que Moyo et Salima vraiment ndenge et sengeli ko salema. Alors awa na plateau na biso tozali bongo na promoteur ya auto école Sadisana ye komona ye maître Diallo donc azana ba kombe belé maître Dodan charge ya RDC boko découvrir ye moko a PSAP identité na ye complète. Maître Diallo, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Je m'appelle Mvoila Kakini Diallo. Je suis le promoteur de l'auto école Sadisana. Yango nazoko loba motonyo sazoko landangai bino moko boyebi pourquoi to pesi yango d'abord et ko Sadisana. Sadisana elingi ko loba boye d'abord to salisana bisonyos. Pourquoi monto yo so zote likia ke no monto yo aleke moninga na vie azate bisonyon to zakaka bo moko to zakaka ndenge moko yango zo salisa tous les peuples congolais na kati ya mboka ya RDC de presque monde entier mobimba. Pour moutako wuta na Belgique, awa wuta na Amérique, awa wuta na Canada, awa wuta na États-Unis, awa wuta place tout place nyonso ezali awa ya po azwa formation. Azwa formation na kati ya auto école Sadisana, azwa formation na ba domaine nini, ba formation nini obino na kati ya auto école Sadisana to na centre de formation, ya ba métier spécialisé awa bino ba formation nini bo pesa concrètement. Oui. Formation oyo montonyo tazana ngo besoin ya kozwa awa premièrement c'est école formation nango donc kutenga na lobela te na pesa commentaire te na niveau pratique nanga moko promoteur na kitakapo na pesa formation wana et puis na niveau ya coupe couture boko mona bino ba action ndenge ba couturière ndenge ba salaka na niveau défense na bango na niveau collation na bango bo mona bino moko ba spectacle après ba esthéticienne. Les esthéticiens aussi, bazo salamaka moko jamais vu. Comment ça? Oh bon, ça maka moko croire que mona que non et loko mo ezole que la motonyo so. Ba modèle moko très mystique. Na coiffure baza makasi, na décoration baza makasi mamno so ba sala. Nyonso baza makasi. Makasi donc moto moko ko poussa na te. Ya ngonde motonyo so zolanda et puis informatique ah ouais, eza sans problème. Donc pas de microbes. Et puis en plus cours de langue puisque ce que moi na yebi pe ko tangate c'est ka wa directement pe ya ko yeba ndenge nini il faut ça la nini faut yeba ko tanga pe ko koma alphabétisation pe ezali alphabétisation ezali oui alphabétisation ezali awa tozo ko apprendre bana na nyonso pour que non moi na nyonso ça la gisi to sungana to salisa na biso nyonso. Alors yo en tant que promoteur na équipe nyonso zo travailler na bango donc ba maître conducteur ba madame o bazoye kusabana coupe couture bino na kati na auto école bozo sunga batu na nini précisément et loko ni bozo sala parce que to mona jeunesse awa ba msuna kuluna ba msusu ba ujana ba msuma ngambe belé mais bino na auto école bozo sunga ndenge nini ko salisa ngo ya ndenge nini bozo salisa batu ko salisa tozo salisa batkande ngo wuti koloba bakuluna muntu azo sala yake kuluna yo yepo sani po salisa ye yo joa ba ojana donc muntu nyonso presque toute dimension et toute catégorique donc tozo sunga même les intellectuels tozo sunga pe de intellectuels pourquoi na moi priya mukie mais lelo yo komi mutu ba priye belete priya mukie okomi nani okomi mutu
est-ce que yo kondima bien talaka nano yo position na ko pesa yo kondima que non place ni moi nazo que no tango te école Minerva par mois 10 000 francs adela nanelo yango nazo loba place nini yo ke mona monto azo futa ya ko sala te école nazo na te école monto azo futa Minerva 10 000 francs par mois kokumba mutuka na sadisana awa so futika 10 000 par mois au bandi da kokumba mutuka bandi déjà kokumba mutuka c'est 10 000 francs mais c'est très facile parce que ba mon source esquissé ba mon source ba sala banalise na bango ya kaka ndenge biso ba congolais on homme ndenge na prix exact na C peut-être formation eza na C lokuta prix na C mais formation ko poussa na te ba image ya papa Prince Mavuba bandeko bazomona ba spectacle bandeko bazomona ndenge nini bana bazotunga bandeko bazomona ndenge nini ba esthéticienne bazolatsa batu bandeko bazomona ndenge nini ba conducteur bazokumba donc eza kutu makambo ko lobela te alors tozongi pa na yo promo outi ko loba awa avec 10 000 francs alors formation on eza ya combien de mois pour mutu déjà na 10 000 francs soka bandi da kokumba formation mobimeza ya combien de mois formation eza ya 3 mois. Donc il y a 3 mois frais, il y a Minerval à 10 000 francs par mois. Après le reste, on a ce que durant 3 mois mobimba. Moi na zo futa kaka 71 000. Maka monio se dira 3 mois moi na zo futa 71 000. Bimina balabala bandi ko kumba mutu. Bimina balabala de voir maintenant un spectacle. Il y a Monsieur Prince, makambo zo sala talaba spectacle devant ba konzi à l'état. Gourmet na biso yemoko Moussa yemoko yebi ndenge nini yemoko zo vivre ngo live be spectacle bana bazo sala durant 3 mois mais moi nazali banda yebi mutuka ba benga yo mikolo ba bengo charge à RDC charge ya Kinshasa charge ya Njile charge ya Chango Mobimba c'est pour dire que Moussala ozo sala nde yango pesa yo valeur wana na miso ya population to ndenge. Oui d'abord Moussala pour Moussala nde et sala ka batu bongo. Soki omone ozosala mosala malamu yango nde ezopesa charge ya RDC Mobimba et charge ya monde entier Mobimba yango ozokomona ke no bakombo na marque nga moko te puisque ki vantar te biso to lobaka makamo nga na lingaka kutu makamo yo moko ozolandanga o vivre yango ya life pona koyako kozwa formation po nga na koloba boy faut croire que non c'est la télé wana atika. Non. Biso des domaines où on est à la kate. Biso on a sadisana soko lingo vivre makambo. Voir en ya life. Un exemple. Tala siko ndenge spectacle ya bana. Il y a 3 mois. Na moi et loko muke. Alors tozoko banayo promo dialo na lingi o yebisa biso un peu est-ce qu'à part formation net na conduite automobile est-ce qu'à part formation il y a 3 mois et ça pena bande comme sous bazwa rapé ba formation na durée moko ya muke na temps moko ya muke azupe formation asilisi makamna yenyo sto il faut que ça ait 3 mois. Non, ba to pe ba o ba salaka ya 1 semaine bazali. Pona nga kutu yo moto landanga na salaka ba jeter ya 1 semaine. Polingo vivre na la kisayo penza que non oui. Oh, nous sommes spécialistes. Kokumba mutuka na 1 semaine nga dans 4 jours na bimiso libanda. Oyebi ngati. Ndenge nene na nana yebi. Oh, tout le monde qui me suit me connaît très bien. Ouais? Donc 4 jours. 4 jours dans 1 semaine. Dans la formation il y a 1 semaine mais déjà dans 4 jours mutakoye bada kokumba. Dans 4 jours, mutakoye ba déjà kokumba mutuka. Abimina balabala. Sans problème, pas de microbes. Yo yebi monstre. Yo vivre comme monstre yo kango ndenge nene. Idéologie en tant que monstre ndeko bimisa dans 4 jours. So ko tia tembe, benga. Yo mo ko vivre. Ba cadre bazolanda biso ba konzi bazolanda biso za mokonzi za na jeep na yo oyebi ko kumbate je pense que okoiko ya na auto école sadisana a ba ko apprendre yo dans 4 jours ndenge promoteur à lobby promo o eza télévision eza radio te bilili ezoloba alors tango zoloba bato bazolanda yo eza te ke muta ko ya boye 4 jours ezo simbate 1 semaine ezo simbate mais kana ko expliquer bien. Oh nazoloba no makambo vérité to kosaka te biso to lobaka makambo ya solo. Dans 1 semaine, ça yo parce que mon épreuve, l'épreuve est à la life et à travail.
Donc, les preuves, c'est que il faut vivre en Goboy. Dans le bien que dans 4 jours, il y a une formation une semaine, dans 4 jours, dans l'émission. Il y a une formation il y a 2 semaines, ce qui est le bien, dans une application, dans une autre en application. Dans l'émission, ok. La formation, il y a 1 mois, il y a 2 mois. 1 mois, ce qui est le bien, il y a 1 mois, dans une émission, dans 2 semaines. Ok. Alors promoteur tozo koba toujours na kati na masolo na biso na interview na biso dernièrement to uti komona collation ndenge papa Prince Mavuba réalisateur ya page magazine na biso azo sala déjà zo lakisa biso ba image wana dernièrement to uti komona collation ba konzebele bazalaki ba bourgmestre ba konzi ya la police ba konzi ya justice donc ba konzi ya aner ba konzi ndenge na ndenge bazalaki awa. Alors c'est pour dire que auto école Sadisana eyebani na niveau ya l'état eza eloko moko te batami na kati ya saki ya mutu to ndenge nini balobaka mosala nyonso basala yango na leta po biso tozokolanda sibi omonaka mpe identité na biso bozolanda biso mpe identité eza ya vert blanc soko omoni ya vert blanc elakisi nini ils sont des akimbangisi bakimbangisi je vous dis et je vous annonce nzambe na biso molimo mosonde papa simoki makiangani azoloba bia premier mobeko ya église kimbangisi tosa nani tosa leta biso yango mpe idéologie na biso mibeko na biso pe tozolanda yango wana il faut ozala na leta yango ya chaque manifestation po tozosunga pe président de la république. Pourquoi œuvre na ye pe topesa ye pe valeur fati béton pour vivre pe Sadisana pe béton fati béton Sadisana pe béton si so kumisa président na biso pe tolanda œuvre bo moto nyonso asepela. Moi dialogue tozo kende vraiment na suka na interview na biso okoyebisa biso alors ndenge collation eleki déjà est-ce que ba formation ya ba promotion mususu si bandi déjà ou bien okolobani na bandeko bazolanda biso ba konzi ba jeune bato bazana musala te na ndako ba négligea kaye ba benga ke vega ou azana eloko te okoloba na bango nini lokola collation si eleki déjà est-ce que baya ko s'inscrire to ndenge batala ka bilili après sili nango to ndenge collation si eleki mais bana toujours plein. Naminito, on ne se trompe pas, bah, le baga bien que non, le baga makambo est la vérité, va tout le monde, non? Naminito, yo promotion ya sika, 50e promotion. Naminito, bazana prise de contact. Bazo banda déjà, kaka ndenge na zoko lo baboy. Wana pela ba kozwa moi bonus papa Prince akolakisa bango. Oui, ba kozwa moi bonus papa Prince fa lakisa bango bon vivre à live. Pour que non nouvelle promotion. Nouvelle promotion. Ah, wakaka air collation l'équipe, hein, le 11 septembre, un peu de temps, collation sika, forme promotion sika, basani ba bandi lelo, basani na prise de contact lelo. Donc à partir de mardi déjà démarrage, na théorie na pratique les mêmes jours. Alors donc outi koloba déjà que formation et bandi déjà ya sika, bandi ko ba ya ko s'inscrire to ndenge nini, ba komba ko komi komisa to ndenge. Bande ko bino bo vani na ndako bo ya komi komisa. Pozo yoka kako yoka sango kako so yoka bino moko boya kobi komisa parce que déjà formation sika déjà c'est bandi boya bovana na banda côté na moi loko kaya moke lobi na ngo bazo benga yo komi moto alors komi patron ba numéro ils en ont déjà affiché mais okoyebisa biso siège ya auto école Sadisana eza wapi ba koyi ko za biso na bisika nini o eza penza important que bande ko ba. Oui, normalement, chez d'abord la direction générale et dans la Kachanjili. Nanjili na terre à Sainte-Thérèse, na avenue qui me pèse numéro 23. Alors, le reste est en Apocalypse numéro 24. Boulevard Lumumba numéro 24. Référence Apocalypse. Mon pancarte ya auto. Mon pancarte li koreba komi ete ko Sadisana. Bino moko boya ko mona ngonde ngezali le reste wana bo benga biso kana numéro place yo zali to ko pesa yo place nini okosala nini do bandeko balingi ba benga biso ba benga biso na ba numéro wana oyo eza affiché. Alors promoteur to komi na suka est-ce que na mwa liloba ya suka ya koloba par rapport ya interview na biso ya lelo. Ouais, numéro suka na mo ya suka plutôt pour koloba yango na sengi na batu nyos bazolanda nga bavane na bandako ba tata ba mama ba place tout bozali. Boya kozwa formation po to sunga bino to sungana te meto zanini to sungana soko zo salisa moto sa dadio zo misalisa yo moko
bino nyonso bafana bandako te ezala na niveau coupe couture école esthétique informatique cours de langue boya kokomisama pour être que nyonso eza en cours boya ko vivre makambo nyonso à life o nyonso to lobi boya ko mona ngo sur place. Merci beaucoup, merci à tous les fidèles téléspectateurs au Bazolanda Biso. Merci Nayo Promo Diallo. Bandeko Bazolanda Biso, baye baka ke toye ba biso nyonso que lutter contre le chômage et zo senga biso nyonso toye kula musala. Soki toye kuli ba musala biso nyonso to lutter contre le chômage, pe to kota na kati na vision ya chef de l'État Fachi Beton o alingi ke ba jeune bazala na misala mutu nyonso bazala na musala pour que ba bandeko bazo yenga na balabala bazanga misala bazala lisusu te yango nde pe objectif ya auto école Sadisana donc ba numéro eza déjà affiché boko yiko benga biso na ba numéro wana boko zala déçu te.